Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilumbu biakuloye! Yangalala! Esengobe esengote! Kiese voka kiese koe! Chai voka chai koe! Na komba tata mwana pe tata moli monsanto. Lelo ezali mardi otoyoka makamba 5 mois epa ya papa Mbenza. Ya solo mukolo yenga esala ki passe. Suka na lobaki ke nakende susu Angola te. Bongo likambo wana na longole ngo na motema na ngana kokende. Et salaki batu passe même na Angola ti lelo yo me kasi na monike fona kende kaka. Pasio tozomona na mukili ndana kolongo tata Nzambe te Mokili ezo koningana. Likolo se koleka. Miloba ya Nzambe eleka kate. Bobanga tata Nzambe ezali nini? Diboso tokoele la nini? Oye tikali. Tolani makamo chef jeune à lobby. Nampe na Baxi Boy. Tata, papa, ta wazaki na biso. Fumba longo robi, tu pa tozokende. Pasi ya kozala. Pasi wana ilingoloba. Litanga ya maye uche na likolo. Eko sa nini? Eko dingisa oseya. Lelo alobi yango be alobi te. Pasi wana nana kosila sango. Eske ngana okoka?
Papa, lo baki to bondela kamingi ko bondela. Tuzo bondela, eh? Lilo suki osea e tomboki mai nyoso atinda ngona mokili. Ezo mona na bezo mona na te. Ezali ko buka, ezali ko kweza bandako, banzete makamu nyonso. Apesi lisusu nzembo. Na mbula na batela kibino kasi na mupepe. Bosa nini? Bomi batela. Suki ya batela biso na mupepe na mbula tusa nini? Wana basini mi basini ete. Tesi kosila ndenge nini kasi? Yango na lubi na yebi makambo ezala Angola ebele. Oyo ba papa batikaki tango bayaki awa. Ba papa balobaki tobengaka bango bayaya kanda. Boyebi te. Da 5 mois. Elaksike kuna ne mutu. Biso na kati de nini e? Bongo na Congo Brazzaville, élection. Voilà. Tout négligé? Donc yangwana na rubi yana boy nanga makambo. Lia na yo, mela na yo makasi ningi aza koloba ye moko papa na ndumpa. Papa elebe. Papa rani. Bokla mama. Ndumpa ilakisi nini? Daibite sugiza na Biblia ye ndumpa ngo. Oh nzamba azali te tozosala na nzambe kasi na ocean komi kotomboka komi kosilika makambo ezali koya mopepepe ngai oyo Papa Kabemba. Na kombo la tata na mwana pele mosantu papa apesi biso mutuna ya ntumpa na ndenge. Is this the right spot? Wait, what did you say? Ete mpoko atongaki ndako na ye atimuli libulu abongisi atie ba chambre atie salon na ye atie ba kiti na azali kopema kasi abosanaki eloko moko issu de secours. Donc esika akobimela donc tomona na bakoko na bamboka tanga bamanga bakiroti mulaka soki amoni lidusi ya mpoko akotika nanu ndeko na sali nanu tout abaloki amoni libulu ale soki akangi yango tanga kotimula boye soki aluki kokima kuna akokoka te bakokanga ye. Donc ntumpa ezali nde issu de secours. Alors l'expression na biso nde tolimbola kango que ntumpa ezali na premier poste banzele ezaka mibale te ezaka kaka moko. Donc olia omela osala nyonso osepela kasi na liwa nzele mosusu ezali te ezali moko. Ye mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba limbolaka te kokota na nkamba na bonzoto boye banzele eza ebele okoteli boye okoteli boye okoteli wapi mais kasi na mulimu soki otokufi nzela eza kaka moko na premier poste place akokotela mosusu ezalaka te. Nayebi te bamuta soki na bosani babakisa biso.
Na kombo na tata na mwana pe molimo santu. Mokonzi yawe tumpa esika toyaka kusuki la mayele na misu na yo. Kata yo mutokenda sango na mayosalaka esili. Ekomitango bubele ya kotosa mikano ya bunzambe na yo. Donc ndenge ya siteke na premier poste. Lokole tokufa miso papa tolega kanabiso na malembe on dirait il n'y a pas un problème. Menzoka nde yo soko kitiwana kaka meme na ngongo oko yoka bilelo bizaliwana. Tumpa papa esika yo telemi toyaka komikaba na maboko na yo pona jugement. Tika papa elega baki. Merci tata molio mosantu na liloba. Na komo na tata mwana tata molio mosantu. Na kozwa exemple mibale oyo ye moko tata mokonzi abule papa diange na konti malobaki. Exemple ya liboso ezalaki mokonzi moko ya lingomba. Mokonzi monene na mboka na biso, je ne cite pas le nom. Ya lingomba azalaki kofinga kochola ba musicien bayebi likamanga na zoloboy. Azalaki kofinga kochola papa mfumalongo moyete. Papa mfumalongo alobi likambote biso na ye tokokutana na tumba. Tata wana tango ya akufi nano akati motema te, me papa mfumalongo asili koyebisa alobi moto ya finga kanga wana chola kanga wana tokutani ne kuna na poste 1 depuis 6 heures. Esika ya kokenda lisusu ezalite lifelo de tumpa ya moa suka na makabu. Ya mibale wana azalaki mokonzi ya lingoma ona lobi ba musicien bato akala bayebi wana. Mosusu ezalaki mokonzi boko ya leta kana mboka na biso. Ezalaki bazali kolia na mesa kuna epa présidence, azalaki motu munene na mboka na biso. Abimisi phrase abi Dieu n'existe pas. Papa Mfumalongo alobi excellence, retirez votre parole. Dieu existe. Abi oh totika kabino motoka kama ngoma mais Dieu n'existe pas. Abi papa asili ki alobi Dieu existe. Fin de compte tata wana l'entêtement na ye bakena kokuta na kuna lisusu na Cine Palladium kuna na bakuta papa lobine na yoki ki yozo kena na Lubumbashi okino sala conférence kuna makamono za koloba que Dieu n'existe pas. Faites très attention parce que ce que koloba kuna que Dieu n'existe pas bato bakobana kolana makamona, ce n'est pas bon. Dieu existe. Pour soko yoke o lobi di kamwana lisusu que Dieu n'existe pas. Tango yo bokokuta na kuna yo na nzambe boko sani soko yoku soko kutike nzamba za loko sani. Abia retirez votre parole na ebisi yo. Moto wana kena Lubumbashi kaka lo lendo. Oh Dieu n'existe pas. Azonga na cercueil papa kufa. Tango ya kufi bakokuta na kuna na poste 1. Tango bakuta na poste 1 papa lobina lobaki no ke Dieu existe. Tokutani siko yoko kena wapi na lifelo. Na pekisaki yo na lobaki Dieu existe. Ya mwana tumpa papa en résumé pour terminer na butuna wana biso nyoso to bakimbangiste tango papa diangenda azalaki na nzoto na ekati na biso carte ya mondimi ezalaki na elongi ya nani ya papa diangenda. Papa diangenda alongoli enveloppe wana sikaboye enveloppe ya yo tata Simon Kimbangu kianga mondimi nyonso tu carte na ye oyo ya kolakisa kuna na poste 1 ya elongi ya nani ya papa Simon Kimbangu kiana. Soki ozali na elongi ya papa Simon Kimbangu te kianga te déjà ozu problème tumpa nde ya goa de sika bilelo ndenge ba collègue balobi ezalaka kuna na poste 1 lakisa carte yo lakisi carte. Bon, okoke na ko lakisa elongi ya nani ndenge mokonzi oyo ya biso ya UGK alobia. Elongi ya nani yo ko lakisa na poste 1 na carte elongi ya nani yo oko lakisa
Comment y en a c'est que papa qui solokele, papa dialungana, papa diangenda, bakotuna lobi, makamonyon surtout totika ki yango na papa dialungana ki angari, yende muto atikala ki osilis. Soki otosi papa Simon Kimbangu ki angari te, c'est que otosi biso te place na yo awa ezalite. Konampe batika ka mwinda lokola kopela ka ndenge papa za websa. Mwinda kaka peli pa mbala moko Ephrasie ake na lifelo moto, pardon c'est le nom que je cite comme ça, moto akoti saki na lifelo komo fulani. Allez, et manifeste oyo ya parce qu'il y a deux manifestes, oyo ya lifelo na oyo ya moto fulani akotaki lifelo na date boye moto akosaki mozimbi se oyo esili yoke na yo. Le suivant wana ndenge papa ndungi alobi mingi tokufela tata tokufela ba mama nanu tolela te me bilelo ezalaka kuna ezali ya kosakana te pona nini moto amoni ke esuki na ye maintenant ya koloba nini papa permettre ngana zoma pona ndimela yo trop tard na kosalela yo trop tard ata oleli osali ndenge nini wana tata avani kati na biso alongoli motemo ezalaka na ye ya mawa ekemelo ezali te tumpa ndenge yo lobi wana eza bongo papa chola na yo seka na yo sakana na yo me ntango yo kokata motema direction mosusu ezali te mokili mobima bobele awa na nkamba Yerusalem wana nde bakotuna ondemelaki nani osalaki kosalela nani otosaki na nani. Merci Nkolo lokolo tula ki te ce chapitre ezali la Bible noge baza ko lakisa biso te likambo ntumba ezaka likambo ezaka kosambisa ya suka ya mutu na kosambisa ya suka ya mutu na jugement dernier na Matthieu chapitre 25 la banza banda verset 31 kitakuna ete ba meme ba koleka na droite ba basalela ki nzambe ndenge batata bazolimbula o ezali likolo ya carte oyo ko exhiber ndenge yo lobaki na biso pete batie yo kuluzu me yo oza kosalela Yesu te na mokili boko bakotie yo kuluzu onopesa ngo na nani yo koloba na za kimbangiste mozali na carte ya papa Simon ke il elongi ya papa Simon ke mo kyangani te siko okololakisa kuna nini bantaba nde bakoleka na gauche boya koloba na yebi bino te na yebi nzambe bosalelaki te te nkolo ngati azalaki moteyi ya na yebi yo te koteya no ezalaki ya lokuta donc yango wana nkolo nde ntumpa makambo nyonso esukaka kuna nzambe na biso. Bongo tanga ya mai litanga ya mai ndenge papa na ntango wana bozalaki na nzoto ya papa diagenda ateyelaki yango abi litanga ya mai euti likolo ekwei na kati ya la mer na bambisi ya minene ebimaki libanda yango aza kotuna te boso ezali katini mobimba elingi ezala ndenge nini donc litanga kaka eningisi liteyi to lingomba oyo ya papa Simon Kimbangu na esaleli nango na makambo nango ezali koningisa mokili mobimba donc yango na nde esenge na biso tozwa deja ba disposition po te mikolo ekoya soki likambo yango esalami ekozala biso pasi nayebi te mayele nange esoki wana yo za pasteur mayele sokaka te na Matthieu 24 litanga na mai ezali turbulence oyo papa diange dans lobaki à partir ya l'an 2000 turbulence ekozala makasi na kati ya mokili turbulence wana na Matthieu 24 balakisi chrono ndenge yo lobi ndenge ya bamai ndenge ya bituma ndenge ya banani turbulence wana à partir ya l'an 2000 donc les tanga na mai ezali turbulence ba événement oyo ya suka mais ndenge na makambo na bango babongisaki nzambe azali alpha et omega e bandeli pe suka e bandeli ne tumba na yo tata molio monsanto suka mpe na yo tata molimo monsanto yango wana nkolo Yesu papa dialungana alobaki bon ngai nakei tikala na mokuma na yo atikeli yo mvoala
pona nini yo nde ozali komema biso na turbulence oyo makasi tozali kokende te okokenda kosilisa yango mpo Première Guerre mondiale esilaki na 1918 le 22 mars moto atiaki kimia tata molimo mon centre oyo mpe na turbulence oyo nyonso moto akotia suka kaka tata molimo mon centre et tata molimo mon centre papa Simon Kimbangu kiangani na komba tata mwana tata molimo mon centre. Oh papa Ndungi alobi nini? Yawe Nzambe tokoki kobenga yango eloko nyonso ekoya kosilisa biso mayele na mokili tovandi yango peti lelo ezotinda biso ke kobondela mingi papa yo moko moto bongoli mokili ndenge ekomi bato tozalaki kolia 3 fois par jour ekomi papa 18 heures tango lemboli yango lala noki ozanga pongi donc mayele ya yo Nzambe biso tokokoka te. Merci. Topesi merci pour nangana silisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa ndengo sengi biso opesi biso nzela ya kolanda pe koyokama emalekaki na 5 mois na makambo oyo tikoleka awa papa banda ibandeli kino na ngonga oyo papa Mfuma Longo alobelaki yango boyi nyonso oyo ezali komonana parce que ezali komona ete puissance spirituelle etikala lisusu te awa na kati na Yelusalemi me ekoma esika mosusu yango papa dange nalobaki te oyo bakokanisaka yango ndenge wana bazali se tromper et ce sont des antiques mbangistes oyo baye kokota na kati na lingomba et bazali se tromper. Papa Mfuma Longo alobelaki yango ndenge wana awa na kati na Yelusalemi nyonso wana elekaka après inauguration ya temple mpona ko décourager bandimi kaka na mulongo wana ndenge papa Elebe auti kolobela yango ete mosusu alobeki Nzambe azali te, Dieu n'existe pas, bafandi ensemble na papa Diangenda po balaki invité pa ya mokonzi ya mboka na tango na président Mobutu. Donc soki alobaki yango ndenge wana mpona kotumbula papa Mfuma Longo papa Diangenda kontima likambo nini elekaka wana parce que ya tango wana radio Vatican mutu elobaka ete le Saint-Esprit c'est un homme et c'est un noir et ça doit être Simon Kimbangu. Alors oyo basepelaka na likambo wana te ye wana mutu alobaka ke Dieu n'existe pas. Ndenge papa Mfuma Longo ayebisaka korepete susu phrase wana te esika oyo oza na réunion parce que bazalaki baténor na gouvernement soki gouvernement efandi mokonzi ya mboka afandi bango bakoki kozanga te kasi ntango amoni nzoto échange kuna esika akendaki kokufela alobi ete la première des choses que je déclare est que mangomba nyonso eya kosambela nango esika ebembe nanga na kozala kasi bakimbangiste bazanga te e yango esalamaka na tango wana bapapa baponaka choral dirigeant
oye kindaki koyemba kuna bakimbangise pe tozalaka matumbo le mingi nzembo bachaka choral dirigeant zimfumu zetu vila mudia nzinunu bika to balonga yaongo bango pe baimbalinga kika choral wana kaka kasi suka afami baye kotuna me yekimbangise fani nakangamika nzembo wana elingi koloba nini bika to balonga pasi bavuluzwa vantoto mbangi kuzulu mbangi ya zulu donc na ntumpa ndenge papa alobeli yango sima baye kolobekte merci bakimbangi c'est topic si boye basusute kasi bozana banzembo ebele bo changer nzembo oyo susute oyo mususu wana après 5 mois oyo papa elebe alobieki ba musicien bayebi tango atiki biso bato liboso basengi bagenda koyembela ye faki kendaka kuna nzembo babanda kuyemba na bako kasi nzembo oyo tokoyembaka nguya na ye lulendo ya mokili ezali pamba faki baza koyemba yango kaka baza koyemba ala misiple fa yebango nano soki faki tangu etutaka merci Nkolo na parole opesi na biso ya solo papa ezalelaki ndenge wana nzembo wana ye moko papa Diangenda ntapesaka biso yango alobi nzembo na ye oyo na poni bokendo bezela ye lolendo ya mokili bana boyika mpiko na mabondeli yo nanga yimnenge moko dokute toyemba biso nyonso bajene oye toyemba biso nyonso bana boyika mpiko na mabondeli 2 3 bana boyika mpiko na mabondeli potolonge tumboyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki bana boyika mpiko na mabondeli pobolonge tumoyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki ekimelo ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge loko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba ekimeno ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge loko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba. Deuxième, bana bolonga na misala mabe. 1 2
3. Bana bolongwa na misala ya mabe pwete na jali koya kopesa mbano na ba yeba petwami na mokolo mwasuka bana bolongwa na misala ya mabe pwete na jali koya kopesa mbano na ba yeba petwami na mokolo mwasuka ekimeno ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge lioko mayele mpe lolendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpe lolendo ya mokili ekozala sepamba. Likambo yo batata bamama bajeune kimbangisto ya solo bapapa ndenge bafandi wana bazali banzambe kati na biso bazali batu ya mokili oyo te mpo na koloba na 5 heures du matin ntango tobandi parade tosali kaka premier tour tokomi wana papa mfuma longo abimi biso toyebaki so papa bimi bana moko toke kofukama tofukami wana na mokoto ndako tobengaka mokoto papa aseki ndenge azalaka kosepelisa biso soki oye tozongisi aseki tata moko azolela na premier poste tata wana atungisaka biso mingi surtout nga diangenda nakufa lelo lobi musika mais naye kokute na premier poste aza kolela maintenant nakufi te wana soki akufi bino nde bokende kobetela ye miziki shikoti na ye kobanda wana ti epai ya kokende wana ye moko papa diangenda ntango tosali ndenge wana nani wana kabata nkumbuko papa nzei nani wana tata wana nani wana alors lere kokaki toyokaka radio annonce ya solo papa nzoka tatango ye ya solo abandaka shikoti na ye banda kuna bango baye kopesa biso nzembo katolike pardon bapesi biso nzembo o bapesaka biso kende malamu tata kende nzembo oyo botika yango te yango nzembo na ye tozwi me na mokuse nzembo oyo biso tobetaki oyo papa diangenda ye moko apesaka biso yango wana kaka nakopesa mwa commentaire moke pesa mpe ndeko aza wana soki aza kobakisa likambo. Merci papa Sonyanzila na ndenge opesinga maloba tata wana toyebi bien nangana bima te me lokola papa elebi afundi alobi ke bamisien ya kala bazalaka biso oyo boye tata wana toyebi ye ndako na ye mpe nayebi yango kombo na ye mpe nayebi yango kasi ntango akomi na ntumba bakutani na papa Diangenda atali alobi si je le savais Seigneur ezalaki déjà trop tard papa Diangenda alobi je ne suis pas le Seigneur nde na commenté place ya papa elebe ayaki koloba fundaki ke bamisien kala bazalaki biso oyo tosirisi na komba tata mwana mpino mosantu amen. Merci. Oh, papa Jean Maloudi, peut-être papa Saïdi a accompagné.
Mais tata comme papa Saidi. Papa Saidi, oui sawa. Oh, nzembo ya liboso ba couple boni ezali mfumu zetivila mudamudya nzinu ebika twa balonga do nyonso wana ezokende na éducation. Deuxième couple pour itele papa Saidi. Merci papa. Tozo banda nzembo wango tito kisna deuxième couple na troisième. C'est deux. Vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo maluvanga nzambi seyemo. Simfumu zetivilanga muda nzinu nu ebika to balonga mpasi baviluka. Mfumu wana mususu yangote. Tubane bane. Simfumu zetivila muda nzinu. Cha micro. Zimfumu zetivila muda nzinunu zimfu 2 3 zimfumu zetivila muda nzinunu ebika twa balonga mpasi bavuluka zimfumu zetivila muda nzinunu ebika twa balonga pasi bavuluzwa vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo matuvanga nzambi zeyemo vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo matuvanga nzambi zeyemo bankaka babanzilanga fumu yisuke kwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bankaka babanzilanga fumu yisuke kwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa vantoto mbangi musulu mbangi maonzo matovanga nzambi zeyemo vantoto mbangi kusulu mbangi maonzo matovanga nzambi zeyemo. Nalingala elinkolo baboye bakonzi bazali kobunga pona makambo abozwi bakonzi bazali kobunga zimfumu zetivila muda nzinunu ebika twa balonga mpasi bavuluka tika toteya bango po babikisama bakonzi bazali kubunga mfumu zetivila muda nzinunu pona makambo ya bozwi tika bavuluzwa tika toteya bango esika wana yango elobi mubeko ya liboso ya lingomba tosa nini leta pona nini bokontinuase uta na tata nzambe kasi na ntango wana bakonzi baza kotosa te liloba ya baganga nzambe ave baye koloba ete to force bango batia nzambe liboso yango papa mfuma mlongo papa Simoki Mbangu nkianga na repetaka tango nyonso bakonzi na biso na États-Unis tango azali koprete serment à Dieu lukolo ya Bible elingi kolakisa nini nzambe liboso. Et puis na refrain balobi boye vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo maluvanga nzambi zeyemo awa na mokili makambo nyonso oyo za kusala awa na mokili batémoin bazali témoin de Bible mobeko eza boye te eza ndenge wana na likolo mpe batémoin bazali makambo nyonso oyo toza kosala
nzambe ayebi yango amonaka yango koloba ti nzambe aza kumona ngati ti amonaka ayebi yango aza kumona. Couple ya mibale bankaka babanzilanga bankaka babanzilanga mfumu Yesu kekwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bamususu bakanisaka ke nkolo Yesu akoya lisusu te ekwiza kaka kasi akoya kaka mpona kosambisa nkolo Yesu ekomi esika wana papa mfumolongo papa simukimba ongiangana alobi ete na ntumpa po mingi tozali koloba ete bapapa batiki biso papa kisolokele papa dialungana papa dangenda kuntima lingomba pe ekufaka te ekufi eske lingomba eza kokufa te emati makasi kutu koleka emati susu makasi koleka yango alobi ete toteya bato ndenge wana po ete bayeba ete kosambisama ezali bankaka babanzilanga mfumu Yesu kekwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bamususu bakanisaka ke nkolo Yesu akoya lisusu te te akoya kaka akoya kosambisa biso nde bato koloba ete lingomba etata molimo santu ekokufa te enguya mpe ya Yerusalemi ekosila te vantoto mbangi nguya wa bon merci bokoki kozonga na bino sikoyo toyoka ndenge ye moko papa Diangenda alobelaki yango na likambo wana toyoka ye moko papa Diangenda ndenge alobelaki na likambo wana bokoki kozonga na bino tuvutukila tangu yina hada eve bavwanda ku paradis sadiri kuna kindu kwa nkatu kuna kakuvondo abantu ko kakudikululwa ngabantu ko kakunwana ngabantu ko lumbi agonzo no kiesi bututanga zola kwa 56 kabeto kalamu 56 woko tutena kazola kuna nkitule magana ko vutula mwini wo mwene kimpa kamu 56 woko tutokala babingi to kalamu na 56 zola kuna kwa kala yeto go kabu zola kuna kwa mana inkibi kondolo nkonga bayimbela ku mayombe baba akwe ikutu kuidie mpamba ni zola akwe ikutu kidie diambwe di zola zola na zola bakon semeno zola kutidre bizazo zola bakon semeno mfumu Yesu kalo zola na zola bakon Mweni. Donc vraiment batata pasteur ba mama, batata selo ba mama, batata longi ba mama. Kwa beto ntito kufatitu ke diamo dina ne dina tukona longi kwa ba minku kizimieto. Zuzi ba mindele ya teledi. Mono kimbangiste do agonso no. Tame ka kala kimbangiste vraiment ka fotu wembila nzambi ngane non katukala ndikila endako. Yatumade ko batela bamondele yabatela mono être kimbangiste c'est une vocation soko benga mina nzambete poate ozala kimbangiste zali passe ou bien okozala kimbangiste lukuta ebo kamatani na tata simo kebango pambate okosala mawe malingiye ole osala mawe malingiye nalubaka ngona bamondele soko benga mina nzambete poate ozala kimbangiste zali passe
yango wana bamama na batata tozala bakimbangisa solo ya lokuta te tozali babengami na nzambe donc moyen ya kobongisa paradis terrestre ezali tokoko kobongisa mokili mwa sika ya solo soko bolingo bozali pamba te bamundele wana batuni ndingoma na bini ezali wapi tosi tolobi bini baso bijali ben ndengo yo ndengo yo moni yawo c'est-à-dire likambo kena bango baibi malamu te mutu nyonso topate ozala kimbangise il faut okaki appel ya nzambe nzambe mutu abengaki yo mbaso lenda kalmana libunda tata simoni kimbangu tozala ba esclave ya mibeko bato babengaka zoba po ate telongi mayela te kasi po na mibeko bato babengi biso bazoba tokamata mibeko wangu mpenza totia yango mpenza makasi likambo liboso wana mibeko soko tokamati mibeko na biso sérieux okomona maso mazana biso posa tokuzwa yango bamundele bakamwe depuis bozali kosambela boye eleki mbula boni alobi ezalaki le 24 décembre 1959 nde tozwaka mwa makambo bozana biso à peine 25 ans bosali misala boye et alors ntango bokoma 50 ans alors esika wana ye moko solo la foi ezali na bino ezali monene ndako oyo botungi yango na mbola mitano ya solo bozali babengami na nzambe nalobaki mokolo oyo tosirisi na ndako te pamba te soko tali kabaka ta ndako wana ozali koloba na micro moyen te mais soko tobimi na libanda biso bantu tozali kooka makambo zali koloba kasi soko na kati na ndako ya nzambe moyen kooka ezali te eske micro mizali mabe te micro mizali mabe te kasi baplace ezali vide eleki soko toci bakiti tokamati soko batapi toci ndenge naza kolobela awa na libanda ndenge wana mpe bokokela yango pamba te lokola bavide eleki mingi bon makambo mosusu maleki mango na mabele ale mapanzi mongongo na ngai mokumi lokola embrouillé yango wana nde esali boye sino micro mizali malamu ekoko kooka na tala meme kuna bato baza na ngombe kinsuka soko taya koloba na ndako nzambe kuna ngombe kinsuka baza kolanda kabiso soko ezali na butu to yembili bien micro meme kuna na ngombe lutete bakokooka kasi yo mutu aza na kati na ndako nzambe ooki yango te yango wana tozala bandemi batata pasteur bamama batata selo bamama longi batata tozala solo bana na bolingo tojungila bolingo ya 1956 pamba te ekulongwa na biso donc lobi tokosenga na nzambe tata nkolo yezu elimu santo po ate alata bino tosala nano ndenge ye aza kosengaka na biso toye awa po ate tojoi mutu nyonso tu okotikaka ndako na yo po ate soki okomi na mboka oyo okei na eloko te lobi ete olingi na yo kaka te pamba te soki olingi mutu nyonso to ni ati mabele oyo ozwi kobikisama kasi vraiment boyambi ezali na biso moke pamba te soki tozalaka na boyambi lokola balobaki mokolo mosusu ntango oyo bazali kokanga biso mutu alungwi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na lamba isika nyonso tu akumi kaka kuna na lukengo bwaki kaka miso na yawa ale asi abiki mutu alungwi kuna na lamba kuna mwaye kukuma na nkamba ezali te atale kuna na kimboza ka iya zali atalewa abiki kasi sikasika toza koloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile kasi kubika zali te est-ce que au pouvoir ici là ngai na mimi na ngai ngambo dingumba kofi
ngai na baby sina ngai donc ndingumba pouvoir ici te ndingumba pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko te ibi ngote wande tali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela mundele ayawa asi ajui oyaye taw mosu sina ko sekaka mundele oyo taw papa kuruta lubi okenda korsa bangona kinlongo ebe ngai namoni boto kenda kasi tala nano soko batu na biso kona basapato bakokota kate encore kona sapato kota te loko nini encore kasi mundele formalité nini na sala mpamba tena kota kuna formalité que izalite lungula ka basapato no medite ça c'est zéro nandoka nzambia ba musulman okay kuna vanda na mabele etokuvanda ka tofundi penkate kitoko kasi hawa ndingi boye bongo na zali nani kasi ndako na biso kwa na pema kama ibele malaika yeah ba mama na batata to sepela pambate ezali mokolo na biso ba mama oye donc to zala sanga buba nzambe alubi to sala mutu na lolenge na biso banda tangwana mutu azali nani azali nzambe donc volo to mede zabo mutu nzambi kala sanga buba ko so sedi ya kanzila kaka nzila ina ka kulumuke nanga yina kaka bana ka kiyidi kila kana buka kuzazalo muka parachute selo vraiment yo wontoto ora bana te ko zayizi kulene mwana ko kidinki ka tawza sotana kulana tala finzila fi ila mane sanga buba hello ko muke to zala basanga buba kimbangi soye donc ba mama na kanisi to sito kana yesika wana bon makamana biso to ko salango lobby mama na likambo na mbaloba papa mfumo longo est-ce que puissance spirituelle ya Yerusalem esila te donc eza na yango confirmation tozu yango pa ya nani nani moko nani papa dengenda apesi biso assurance azuli biso exemple ya araignée nzela na ye ntango akitaka wana okomona yango te biso bandima tata simoki mbango nzela na biso wana po ekende wapi awa na Yerusalem tokoki kobonga yango te donc toza koteya na kaka po makambo mosusu par ignorance toyebi te oyo bayebi siko fo balakisa te ezalaki ndenge wana te ezalaki nde boye yango papa mfuma longo papa de ngenda alobaki ete na mikoleko ya tango tokozala te tokokufa na tango tokozala te tokokufa makambo mosusu ebanda kosalama papa asalaka yango te atia kosalela yango ndenge wana te me ntango bimisi kaka maloba na biso nde biso toyebaki te nzoka nde ezalaki boye yango biso tozali kosala sikoyo solo tobeti mabaku mingi ndenge ye ngenda alobaki ete na mikoleko ya ntango tokozala te tokokufa na ntango tokozala te tokokufa
makambo mosusu ebanda kosalama ah papa asalaka yango te atika kosalela yango ndenge wana te me ntango bobimisi kaka maloba na biso nde biso toyebaki te nzoka nde ezalaki boye yango biso tozali kosala sikoyo solo tobeti mabako mingi ndenge ye président ayijiki alobeli yango ete mokolo ya dimanche maloba ya papa kasi zina za onsono nzinunu bika talonga pasivo bazaya donc ndenge lo senga mina nzembo ndenge yemba mina nzengo na nzembo pardon tikete olakisa likambo ngo papa ndenge ndinga nini alobelaki yango mpona Yerusalemi tolandi malamu papa ndenge nalobi ete pouvoir oyo ezali na kati na Yerusalemi nzambe si apesa ekokende mpe esika mosusu te ekozala kaka awa libela ya libela tolandi te tolandi te solo bamisusu toyoki mitema mpasi apouvoir eke esika mosusu ndenge nini wana tolakisi ndenge nini papa Lyangenda alobelaki yango me koma na point wana ye papa Lyangenda mpo ezalaki na badeba monene na bana classe ndenge kaka papa eleba auti kolobela yango l'existence de Dieu nzambe azali te me ntango babongoli yango siko na enseignement donc balongwe na éducation bake na enseignement kuna na nzambe azali te nzoka nde nzambe azali tika toteya nzambe azali ndenge nini azalili et puis pouvoir oyo tata molimo santu ekozala kaka awa na Yerusalemi yokende esika mosusu te ndenge papa Lyangenda alobeli yango biso nyonso toyoki yango na maloba na ye mpe aye koloba très bien eke oyo bakoloba mabe na kombo ya Yerusalemi donc batu wana bazali batu moko baye kobombama na kati na lingomba mais ce sont des anti-kimbangistes tolandi yango malamu un faux kimbangiste et des anti-kimbangistes donc bafaux kimbangistes tozali te et anti-kimbangistes tozali te mais tozaka la kati na lingomba ye moko papa Lyangenda alobeli yango donc yango bandeko tango tozali koyoka mai oyo mazali koleka na mokili mobimba surtout mpona lingomba oyoki surtout na bareseaux sociaux oyoki mais kotuntuka nanu te fimpa otala nanu malamu c'est un faux kimbangiste ou bien c'est un anti-kimbangiste yango papa Lyangenda mtalobi yango loba nanu ndisiko ndenge ni anini alobelaki yango soki na ntango wana ekoki ndenge nini tobanda konyanola likambo yango soki bango baza te soki bango bakufi ndenge nini tobanda kolobela yango Bumbashi Kimbangiste oye dekama moko etikali na yo na ngai o kanisa ndenge nini ye tata nzambe andimaki ete akita wana se awa njutu na mutu asala ndenge mutu akosalaka po ate ayiba na lisusu te nde ye azali nzambe nakolobaka mbala na mbala oza komonaka mama Ndumba oyo aza na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai po ate liloba moko te ekoya na mabele ye alingi ete maloba manso nga nazali kopesa awa eyingira na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo
mususu azali kokomaka manso nazali kulubaka bakomi yango na kati na mukanda omoni baphotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kuzwaka bamouvement nyonso tu nazali kusalila azwa yango meme soko nga na kufi bokutala lisusu babilili wana ezali kubouge ezali kusala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sinima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kuzwa ntutwa papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomonini yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi papa mfuma longo na suka alobi ete bana na biso ntango bakolakisa mayema lekaka na 1960 nalekama tata Simon Kimbangu bato mosusu bakolobaki ete ezalaka ndenge wana te kasi ntango tobimisi maloba ntango tobimisi bililingi ya bapapa likambo ekokatanaka te yango ezokomona na sikoyo soki maloba nyonso oyo ebombamaka te nde na ntango oyo ndenge balobaka na Kikongo mimbangi kimia saka donc bato na ntembe tozali te tozali te obengami mpe kimbangiste obotami kimbangiste okoli kimbangiste kanti mpaka buna usianda makwani mampumi makuzai tembe kosala ngo donc oyo kaka elingi yo yango fo esalema kasi ntango tokotya maloba na bango siko awa papa Liangenda asengaki ke maloba na bango ekufa kaka libela mpe tolobelaka yango mpe ndenge papa atunaki mokolo wana tobomba yango kaka tochange mosusu il a insisté eke oya bango yango fo esala me ndenge nini tokoki kochange ndenge nini tokomi kochange yango papa limisa biso oyo papa Mfuma Longo alobaka mokolo mosusu bato nyonso wana oyo baza kosala mobulu to oyo batiaka mobulu na lingomba tata Simon Kimbangu okoloba ete moto aliboma moto aliboma soki amonike libula makasi wana akokota akokimba adevie nzela kasi oyo moto alangwe masanga moto alangwe masanga azoyiba teke libula eza wana koti kaka alali mpe kuna esoki azoki ntango akolamuka kotuna po nini azoki alangwaki donc différence ezali entre moto aliboma akimaka danger place danger ezali azokima ke moto aza na su donc papa ndungi donc un ivrogne alors lekala liboso kasi donc oyo basalaka ndenge wana nde bameli masanga ya molangwa biloko ya mabe azosala likambo sous les effets eza boye te Mfumu Nzambi
muntu oyo alangwi masanga papa soki akweye sika ke mwampio wana ezwiye boku yako lokute ye lobi mais ba chercheur balobaki que le fou est celui qui a tout perdu mais sauf la raison. Papa mutu ya liboma abanga kape soki bobeti na isika papa kozonge la place wana tiakena yi kasi wazana samba sanga langu kasi papa soki kwite sili raisonnement kuya mais azoka de kotomboka penzela nzela nani ko bwaka ngai yawo hein ndenge wana mumbeli masanga tumbizamba wana papa mimi biso sika papa ngenda ya makambo na wana papa metango atumbi epeli ye moko aponyuki akei papa etikali kuzika tangu yake motu wana ti elandi esika mutamuntu pokwa sala ki musala na ye papa sino azala kina salo ya bien ye mutamuntu tutu oui papa ligoro do tango yende invité première invité papa alobi yo vande na yo na kiti yo fauteuil yoyo papa vande kina ye menzo kande visiteur oyo ya mabe tango kakatali mwamu lili tango akoti mwamu lili ezalaki amone kinano nokite après mutamuntu vipere oui papa nzoka bulamu ezalewa yo mutamuntu na kubandela epai na yo soki na leyo na kulanda pe monsieur puku na bandela epai na yo to epai na ye tiamo konzi bandela epai na ye tianga za kuluketi abanda musala ayo kakaka lokito mbula tango la dame pluie fumu la dame pluie madame la pluie ingeta papa maintenant nini ça papa utiko lopela siko ba inondation ingeta papa maintenant bango bansu wana bakufi na bango bake kopema epai ya nkolo donc mutu aganyeki eloko azate nakanisi bongo ebambuti merci nzambia minanga pene mvutu mumamomo papa merci papa ndongi kitondele fumu nzambi merci beaucoup papa yango heureusement que papa fumalongo bapapa baonisomisa tu batikaki koloba ete makambo nyonso bokomona yango kasi ntango ekoyela bino botala batata batikali koyebisa biso nini yango toza kolanda yango tozala te lokola momeli masanga olangwe oza kosala oza koloba oza koyeba te ti kino ntango na se babiloko nyonso wana ofingi mokonzi esukasuka ekozala nini soki ma nyonso wana esili me ntango moko toza kofinga mokonzi wana si bayaki kolokota yo baki kobwaka yo soki esika nini bakashe mosusu mpe soki okoti kuna molili makasi ozoyeba te soki esika nini ntango kwiti nyonso wana ekosila osimba boye obaluka boye naza wapi mutu ape kotuna aza te wana mpasi te pasi yango likambo mosusu ya enseignement oyo tobandaki éducation papa kolimisa biso mpo topesaki matière wana epai ya bapapa ndungi donc éducation oyo papa mfumu longo aza kosenga na biso bakimbangiste éducation koloba ete bobangi ya nzambe yango tokota na kati entre temps ye papa mfumu longo mpe toyoka ye ndenge nini asengelaki yango oyo objectif papa ndenge nasalelaki pédagogie donc abandelaki na section pédagogique na ntango baclasse
efungamaka oyo ya lingomba po ete bana classe bazala éducation tout d'abord ya tata nzambe oyo ya kelasi enseignement ezokoya après mais tobandela nanu na koyeba botosi ya tata nzambe tosengi presse bochango na tanda bazokota. Eh bien, sur 1200 enseignants, nous avons à peine combien ici? Nous avons 200 Kimbangis. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je regrette infiniment. J'ai appelé tous les enseignants et enseignantes. Baoyo, Bazali, ba enseignant ou bien enseignante. Na bengi bango bayawa. Bolé Misangaï, vraiment, c'est une injustice de ma part parce que, voyez-vous, c'est un dérangement. Mais vous, en tant que fils de la maison, fille de la maison, il n'y a pas de problème. Oh, oh là là. Mais il est pourtant parmi vous, il est de Kimbangui. C'est pourquoi vous êtes resté derrière. Les enseignants comme enseignantes, qu'ils viennent. Pas des ambitions un peu démesurées, non. Mes ambitions sont vraiment fondées. Je suis parti sur des bases sociales et tout en y ajoutant les bases spirituelles. Moi, je tiens beaucoup à ça. Mes chers frères et sœurs, vous êtes des nègres comme moi. Je dois vous dire que vraiment, quelquefois, j'ai la honte. Je suis jaloux, moi, en tant que responsable de l'église kimbanguiste, quand je vois chez mes frères catholiques, chez les frères catholiques et protestants, pardon, les jours de dimanche, ils encadrent bel et bien leurs enfants. Tandis que chez nous, non. Réellement, je pense que je suis celui qui, le premier, a déconfessionnalisé les écoles. Moi, j'ai pris chez moi tous les élèves. Je dis bien tout. Mais je suis parti sur un principe assez délicat. Lequel? Tout au départ, j'ai créé une section pédagogique. Pourquoi? C'est dans cette section qu'on pouvait former ceux qui seraient plus tard les nôtres, qui allaient épauler les enfants qui allaient se faire inscrire chez nous. Eh bien, je pense bien que ce soit à Matete, que ce soit à Bongolo, que ce soit à Lionel, ici à Kimbanseke, Nkamba, Mbanzangu, etc., etc. Je crois que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire pour essayer de combler le vide. Comment ça se fait que... Il en a combien ici? Combien? 178. Sur 1200. 178 présents. Et les autres, où sont-ils? C'est vraiment dommage. On dirait que je construis sur les sables. Et pourtant, je pense que je devais être plus consistant que n'importe qui. Parce que je me suis trouvé sur mon terrain à moi. J'ai affaire à mes frères et sœurs nègres, qui hier étaient encore brimés, mais qui aujourd'hui deviennent des hommes. Et que c'est vraiment regrettable que vous ne vous permettez pas. Les enfants qui font des vacarmes, et il n'y a personne pour les encadrer. Ce qui fait ma joie, de ce que j'ai trouvé quand même, qu'il est bien de Kimbangui, c'est parmi vous. Aidez votre œuvre à se développer. Vous trouvez que c'est une œuvre de noir, donc ça ne mérite pas à être encadré. Ah là là. Vous allez dire demain, voilà, pourquoi il a pris les autres qui viennent d'ailleurs et les mettre là. Et nous qui sommes les enfants du pays. Chers enseignants, eh bien, aider l'église Kimbanguis à connaître un même développement que ce que font la section théâtrale, ou bien les musiciens, ou bien les dirigeants, ou bien les surveillants. Nous avons beaucoup d'enfants. Mais parmi les enfants, vous ne voulez même pas à ce qu'ils soient kimbanguistes. On dirait que vous êtes en train de favoriser le mal.
vous devez les aider. Il y en a qui veulent bien devenir des kimbanguistes. Mais l'encadrement, on dirait vraiment ça ne vous intéresse pas. Vous devez grandir. Je vois entre la main de cette maman un petit enfant qui ne sait même pas encore marcher. Mais que fait la maman? Elle lui entoure de tous les soins pour que cet enfant puisse marcher. Et quand il aura terminé, le travail n'est pas terminé. Il lui faut tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse marcher et aller à l'école, terminer ses études, aller lui-même plus tard encadrer les autres. Et si je regarde un peu parmi vous, il y en a qui ont fait leurs études chez nous. Montre un peu vos doigts. Là, ça fait encore vraiment mon bonheur quand je vois que ceux qui ont travaillé et qui ont fait leurs études chez nous, et ils travaillent chez nous. Eh bien, vraiment, je souhaiterais que ce soit ainsi. Citoyen directeur pédagogique, puisque vous êtes le seul là, en tant que responsable numéro 1, recrutez-nous les enseignants qui m'anguissent. C'est ça, ça surtout que j'insiste. On ne doit pas prendre n'importe quel enseignant qui arrive. Oh, mais moi je suis venu pour travailler. Non, baissez-vous. Oh, je suis venu pour gagner mon pain. Dianguenda, qu'est-ce qu'il a? Je pense que vous avez des respects vis-à-vis de moi. Et vu ce que j'ai fait pour vous, je suis fier vraiment de vous voir ici. Je ne sais pas si les autres trouvent le contraire. Donc je crois que tout le monde a la satisfaction de voir ceux qui ont fait leurs études chez nous, ou bien même ceux qui n'ont pas fait leurs études chez nous, mais qui sont devenus kimbanguistes. Vraiment, pour moi, ça fait ma joie. Bon, c'est en français, ma campagne soit le papa Fumalonga à Otikoloba. Mais ce qui papa a l'objectif tout d'abord social. A évité Bambuta, Binope Boza, pédagogue Bazawana. Même si tu es un pédagogue, tu es un qui enseignement. Et papa Ndundi, papa. Ngeta Fumunzambi. Science pédagogique yango penza esukipaka na bana. Potozwa bana bakozala ba responsable lobby. Moto ya yekoli na lisanga soki ba professeur bazali na souci ya encadrer bana papa. Bolamu tokoki komona ete bana même kokola na bango différence komona na méchanceté kozala te. Et puis moto ya tangi pédagogie akoyeba ko respecter ndeko na ye mutu. Ata yende mokolo me na mwana muke pe okomona aza kuvumi na mwana muke. Yango papa Fumalonga aluka kimbele ba enseignant ba kote ya bana na biso. Bazala nanu ba kimbangiste convaincu et convaincant. Alors nakala papa lokula ba cadre izalaki moke toza kodefa ba cadre bakotosa penza bunzambi na bino te papa. Bo ba koma ba cadre bango ba sala ki bana classe. Ngeta. Te batangisa ki bango. Kasi tango bakoli batuwana bayekuli makambo mingi ya mabe. Alors na mai bayekuli tango babanda ki classe babandela ki na nini? Na malamu bakotosa mibeko ya enseignement na biso. Parce que biso pa na biso eloko ezobungisa mingi batu papa masanga ba makaya. Alors surtout ceux qui ba enseignant ba bandiko kendetina babar bakomi ba opposant ya papa Diangenda. Sinon atandenge baluka kiba baby sa aho nakati na ilo selemi bana ndengwa na bazali papa nkamba oye bana aho nakati na ilo selemi bana ndengwa na bazali papa bana mingi batetia solo tuzana bagwao bika to balonga mpasi bavuluka ingeta papa bavuluzo ingeta papa et puis mouvement ya scoutisme pe isungaka encadrement ya mouvement scoutisme bisto lekila kuna te papa
parce que kuna soki batei yo kite mwa fimbo ezali na mwa fimbo wana baza kuzongisa yo na nzela muke. Donc papa section pédagogique d'ailleurs soki ezalaka ke yango te mbele maitokuta nangi mango ya mabe ya kuleka papa. Même papa d'Angienda tant soit peu alobaki ke nazui à 100% te mais nazui quand même mwa ndambu ya muke. Bambuta bokoko bakisa lelo. Merci Nkolo na kopesa biso maloba. Na komo na tata la mwana pe tata molimo santo. Batata bazaki ba visionnaire. Jarona ba banda ki section pédagogique na Nkamba. Tango lingomba. Je me demande combien vaut ma voiture. Vendez votre voiture.fr peut vous le dire. Mpote lingomba ezali na bandeli. Pona ntombwa to développement na yango po ete ezala makasi. Lokola bayebe ke te lingomba ekoyamba mabota ebele bakoya na kati na mboka oyo. Mpote bizaleli mabe emonana te, immoralité emonana te. Yangwana babandaki ko batiaki section pédagogique pour te former ba responsable digne de son nom. Baza la pesa ba responsable ya solo ba oyo bakotambwisa lingomba bakotambwisa mokili na biso pe na bizaleli na yango ya kitoko. Kopesa bana na biso boyebi ya solo na makamu ya Nzambe mpona kotombola lingomba pe mboka. Yango to mona ki ete esengeli section pédagogique to batata ba mona ki ete esengeli section pédagogique esalama awa pona kolakisa makambo nyonso wana mpote mutu azala digne ayeba atondisama na moral. Yango to bengaka éducation de base. Yango de fondation ya mutu mpote po na bomoto na ye moko d'abord mpe pona lingomba na biso mpe pona mokili na biso. Batata balukaki ete moral ezala lolenge ya evangeli ya bato kati na bango mpe na mokili. Ndenge bakovandela mpo ete boyokani ezala malamu, bizaleli ya mabe ezala te, lokumu ya lingomba pe ya mokili na biso eyokana ezala kitoko. Yangola na bizaleli wana balakisaki biso na lolenge totelemilaki musala yango batata batosaki batata baye papa utukoloba na biso ete bolingo ya 56 emonanaki mpe indépendance ya lingomba ezwamaki parce que moral tozalaki nango éducation tozalaki na bapapa oyo tozwaki ezalaki vraiment soutenu. Nde akonfirmaka biso yango ke ntango bakangaki bato na bemeto ezalaki abaki te soki bomoni kimbaki soki kokatanga mutu soki azalaki sûr ete to asimilaki matei ne malamu éducation de base morale na biso ezalaki kokofanda yango nde baza kosenga biso lelo. Moral ezali mpona koyekola bizaleli kitoko po soki moral ezali na mutu te ata azali na tridoc azala badiplôme ebele mais bakomona ye mutu pamba da comportement oyo azali koaffiche na katikati ya bato. Moral yango epesaka mutu lokomo. Liboso ya makambo monso esengeli kopesa moral na mwana mpona kolongisa oyo ekoya nsima. Moral soki tozwi exemple ya bino batata na biso éducation de base morale oyo bapesaki bino mpona na ntina na baresponsabilité ekoya liboso yango lelo botelemi liboso na biso bazali kosembola biso. Yango na biso mpe ndenge tozali koya awa na kati na Yerusalem esengeli toyekola mpenza malamu donc tozali koyekola nde toyaka mardi nyonso tozwa yango la légèreté parce que nayokaka président loba toya tozala na kaye na bigi mpo tozwaka mais namonaka toyekaka toyoki mais mikolo nyonso mate eza kopesama mote mutu na yo ekokanga makambo nyonso oyo bapapa baza kopesa biso te okanga ngo na mutu
bongo mikolo koya o transmettre yango na bana na yo sans que ozala na document de référence tomoni batata batieli biso babande eza badocument de référence basupport donc moral oyo baza kopesa biso awa tosalela yango ete partout biso tokokende tokomema yango alors omoni biso bato ozali na Yerusalem moral na biso ezali ndenge mosusu ntango mosusu biso lokola tovandi bwa mikolo awa tomonaka soki mutu mwana mwasi alati natali ye nayebi te mwana mwasi aza mopaya mpona nini mpona yebi ke nayebi elateli ya bana basi ya nkamba mikolo barobe na bango kombola buse donc soki alati ekangami na nzoto yebi te aza mopaya oyo ale biscuit bien sachet na nzela bien bouteille ya mai abwaki nayebi te oyo aza mopaya mpo biso awa eza moral esika biscuit eutaki ntango na kolia sachet mpe kozonga esika wana nazongisi na sachet na ngai donc biso bato tozali awa na kati na Yerusalem oyo baza kolakisa biso tozwango ala légèreté ezali nde mama na likambo tozali kosala yango wana tozali koregrete mpe ntango mosusu okomona bilenge ntango batata baza koloba tosala boye tokende mosala bon bango baza kotambola na cité mokolo ya yenga toza na ndako ya nzambe bango bazotambola baza komona kilelo mais lobi responsabilité koya ntango okoma na 40-50 ans okoyeba makambo ozali kosala ndenge nini kosala pasi biso bato toyaki mutu vide esenga na biso tozwa formation ntango tokozonga bamona bapapa à travers biso te solo oyo awuti Yerusalem awuti nkamba mutu mosusu ayoka mpe mposa mpo te lobi ye mpe amata na Yerusalem eya kobongo na lokola yo oyaki maboko pamba mais ozongi charpentier ozongi maçon ozongi menuisier ferrailleur sans que peut-être ofutela yango ta elikuta donc moral oyo éducation batata babongisaki na ntango wana batya na nkamba ezalaki na ntina monene mpo te likambo oyo toza nango lelo biso emonana biso mpe na tour na biso tosala continuité ya likambo oyo tokokobebisa yango te baoyo balongwe na éducation oyo tomoni ndenge bakomi bilobela pamba te baza susu na baperdre boussole bazio mpe susu te eloko nini tokosala mais biso lokola tovandi na makolo ya nzambe nde tozali kozwa éducation oyo toza kozwa moral oyo ndenge batata batikelaki yango ndenge biso tokobebela yango kino na suka nkolo mwa ndako nazalaki akobakisa ya mwana. Merci papa Elebe. Nakomona tata mwana tata molio mosant merci nkolo mpona maloba sujet yo pesi na biso to bopesi na biso ezali très important. Mpona nini papa historiquement première école primaire na mboka na biso ezalaki EP Saint-Louis na Mwanda na 1889 voilà. En 1889, la première école primaire Saint-Louis à Mwanda, à Wakaka, na Congo central, à Mwanda. C'est la toute première école primaire na RDC, 4 ans après la conférence de Berlin. Et d'ailleurs, c'est la première école, pas seulement il y a RDC, mais de toute l'Afrique centrale, na EP Saint-Louis na Mwanda. Et tango école wana e bimi, importance toujours tokamati mwana eza na Congo central et toujours kamata pe nkamba ezali awa na Congo central eloko yo ebandaki mibeko ezalaki makasi discipline kamata école primaire wana ti toye kokoma na bécole lokola ba grand séminaire ou bien colonie scolaire à Boma yango nyonso tu eye éducation de base, c'est-à-dire mi beko ezalaki makasi penza au monde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la formation de la première élite au Batamolisaki Mboka na biso. Pe Batamolisaki pe lingo ba papa ba bimaki pe kuna pe de na formation wana pe bazwaki. Il faut mona ke Mboka na biso tango to bandi élite wana compte tenu à Mibeko, parce que Tolani, papa Djangen a lobby, il faut tous arabes esclaves, il y a Mibeko. Mais Mondele a monité, tant que tout ça kokende, tu veux qu'on la proche indépendance, eh bien, Mondele a monité, mon tomouin a zozo indépendance. Mais ndenge ne mon tomouin d'autres qui c'est na boum.
C'est comme cela que, en 1960, il n'y avait que 4 universitaires, 4 grands séminaristes, pratiquement. Ba bourse et sopana ki ba kamate bato na biso mingi bana bake koyoka koyekola ba thèse ba nani ba ko ba professeur, mais la plupart 80%, je dirais même 90%, ba zongi Rosie Christian franc-maçon, Maïkari, ba nani tout ça avec des sciences occultes. La plupart moral nyo surtout ekwe. Yangwana ozako mona à un certain moment bato babani koloba nous sommes la république des professeurs, mais pour nanini tokobi boy très bas. Mais ndenge wana nde ekotisaki kokoso éducation de base, même au ezalaki ancestral, parce que dans bon koko na biso discipline ezalaki de rigueur pour na mwana bon koko wana to perdre yango et tokomi par terre. Yangwana papa diangenda depuis 1960 à sali école ndenge yazako loba awa ayebaki papa Kabe malobi ba visionnaire ba yebaki ke kuna tozako kende passe kozala ole tozala moto tokokoma monkondo pona nini éducation de base non surtout ekomi et baby bato bakomi na mentalité bakomi ndenge biso tozomona ba mindele bibeko esale lisusu te. Alors foutu. Maintenant, Bamindele, et aux États-Unis, ailleurs, bazako regretter pour ça dans bango bazonga éducation et zalaki yamo penza. Mais c'est presque trop tard. Et Nganganzame moko après ça qui témoignage, alobi namboka na biso espoir etikali na biso kaka église que magiste. Po biso to bandaki na mibeko elito ya liboso ezalaki elite ya espoir et pas d'abiso bango nyonso to bakwe na mai tala ndenge biso tokomi. Mais wana nganga nzambe mais pas de l'église que mangista ya église oyo mosusu nalinga kotanga ka bankomote masali confession na ata église que mangista ata ba ke mangista bazali na lingoma na biso te, mais espoir na biso en tant que l'homme noir, en tant que congolais, espoir na biso ezana bakemangisi pona nini esika biso to bandaki na mibeko biso mibeko ezali susu te e bakemangisi bakangami na mibeko nde bango nde bazali espoir ya société na biso pona lobby bakemangisi bango nde bakosala démonstration. Et papa diangenda alobaki likambo ya faux na vrai kemangisi alobaki yango na rappelé le 24 mars 1992 et zalaki tango ba tozot avant totomola nzoto ya papa Kisolokel akota na mausolée gouverneur à province azalaki wana le 24 mars 1992 papa diagenda atikala koloba boy alobi les jours à venir vous verrez le vrai et le faux kimbangiste. Mikolo bizali koya bokomona bakimangisi ya solo na bakimangisi ya lokuta les vrais les faux kimbangisi. Mais les vrais kimbangisi feront la démonstration bako sala makamo moko ya démonstration moko ya makasi. Mais vous verrez aussi les faux kimbangisi. Atikala ekoloba yam le 24 mars 1992 ça se trouve aussi dans la Kataba bande. Yamwana papa lelo bino bokomi tokomi na esika oyo toza koloba lokola momeli masanga tout ça. Il y a des vrais kimbangistes et il y a aussi des faux kimbangistes. Papa Dialungana kabambuta bauti Kinshasa baye epai na ye batoni abi papa yo vanda melingomba lingoma fuidi vraiment désordre fuidi papa yo vanya wanankam. Aucune réponse à papa Dialungana na bambuta wana. Nalinga kotanga bankomote mais na livre nanga tout sera mis là-bas. Ye alobi papa Dialunga na tari bango abi metonga na yaka na Kinshasa namonaka likolo ya mur bati milangi ya masanga abi oui alo babengaka milangi wana nini o babengaka bango échantillon ezali échantillon bobengaka mobongo papa Dialunga na tuni bango alobi bon soki moto aye na mbongo na mpo soma masanga bakopesa milangi oyo ezali likolo ya mur ote wana ezali échantillon bapesa ngo te bakozwa masanga wapi ono masanga ezalaka na frigo
bake bafongoli frigo kuna nde bakamati masanga bapesi papa Dialunga na lobi bozonga na bino ba vrai que mangiste bazali ya bango lokola bato bazali na frigo ya kobomba bango wana nde biso tozali kotiela botemo ba oyo bino bozali komona baza kosala bipale wana nyonso to bazali kaka échantillon sans valeur. Donc bakimagiste moko kaka be échantillon moko boye mais kaka échantillon aza komona na kimagiste ben échantillon moko oyo ezali nango na valeur moko te mais de vrai que magiste existe yango na soki bino bo rappeler sujet oyo ya éducation de base ezali très important pour société na biso a lobby bato nyonso to bati motema et pas une église que magiste et na kosukisa na likamo ya longa. Éducation de base oyo bino bozongiseli biso ezali ko concorder na komo oyo ya longa parce que longa ndenge na lobaki ezali na 3 verbes: accueillir, nourrir et éduquer, enseigner. C'est-à-dire longa to komi na esika oyo mabota manso ya mokili mobimba bazali koya na nkama surtout bakonzi po bayekola bizaleli oyo ezali na nkama tokoyamba bango tokoleisa bango e tokoteya bango makambo ya tata Simon Kimbangu oyo ezali la vraie éducation de base. Maintenant eza kokoma lokola nouvelle culture, nouvelle civilisation po na mokili mobimba etamboli moko ezaleli moko etc. po na kotonga une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre na kata mokili. Yangwana bo pesi biso komo long. Il faut batata ba maman to sali ko la na monde entier na ati yango pe na date oyo ya le 22 mars 2026, 105 ans. Donc oya zali vrai que maniste a ça la démonstration malamu totonga totosa ndenge tata molimo monsanto apeseli biso yango programme. Mais le faux qui maniste ba échantillon ba ko salobe makelele kunati mais échantillon sans valeur yendete. Mais le vrai qui maniste ba ko sala démonstration ndako ya résidence chez nous da 3 na Kinshasa et tonga makana 3 mois. Soko 3 mois et tout taladano résidence chez nous d'être 3 mois. Et utiko loba sikoyo oya yeboko papa dengina maro fana na monkote ça y combien de jours? 3 semaines. 3 semaines. Oui. Donc biso soko zali moto azali vrai que maniste na monde entier. Et zali pe na bato mosusu mingi bazaba ki maniste par idéologie ndenge to ba sympathisant. Moto nyonso to azali congolais, moto nyonso to azali africain. Civilisation ya sika ndenge comme na Bible. Maintenant je fais toutes choses nouvelles. To zali kotonga mokili moi sika. Il doit contribuer parce que objectif wana ezali pour être totonga paradis terrestre, totonga Yerusalem, pour être kimia e ya nakati ya mokili mobimba. Auti ko lobango ayi papa dengena. Oui papa. Na paradis terrestre ezalela ndenge ni koswana ezate kobunda ezate auti kolobelango sikoye awa siko biso tozo koswana te kimbangisi moye na kacha ilo sele tozo koswana te nyoso wana papa yangenda apekisi yango na paradis terrestre awa na kati na Yerusalem kobunda kotonga. Donc to reprendre kaka message na indenga lobeli yango lelo. Continue no popele. Wana babengi yango anti-valeur. Na mboka na biso baba mboka na biso baloba les anti-valeurs. Papa soko moni moto azako swat, soko moto azako bona baloba ki boko yeba bato wana ba faux ki mangiste boko yeba bango na bisaleli na bango. Mais nankamba ezali pe na bato yo bazali moto soko ye aye nankamba il faut amona ke o yazali vrai que mangiste na bizaleli na ye, c'est-à-dire la vraie éducation de base bato yanti na nde bango wa papa bato mokolo mosusu papa ba kondimi ba les 2 ministres na Kinshasa
tango bakoti na ndako ya nzambe ya ngoma mosusu kuna bakoti na kati oyo mosusu aza kosala makelele na telefone moninga apekisi alobi mais vraiment tu es en train de déranger on est à l'église alobi quelle église l'église c'est en Kamba non bango mibale bayaki awa na Nkamba ce sont deux ministres je peux citer même le nom alors abi mais l'église eza na Nkamba soko okoti na Nkamba okomona bato ya kimia okoyoka na banzembo na bango vous sentez la méditation il faut zoyoka bonzambe ezali kuna soko olingi kosambela alobi azoloba na moningana soko olingi kosambela kenda na Nkamba kuna nde esika basambelaka mpenza au monde mais ici il y a rien ici il y a rien yango papa alobaki mikoleleki oyo akosipotete asala nini abima olobi azwa sapatu kende na yo malembe bendana basali mpe émission mosusu elekaki na télévision journaliste ayi moko ayaki abi esengo na kovanda na Nkamba okoyoka bato bazali koswana te okoyoka bato bazali kobunda te okokanga mpe zolo na solo te po kuna propre na Nkamba babwakaka soyi te babwakaka matiti te mboka nyonso to propre bato akoswana te bato nyonso to na kimia okoyoka te moto aza kotomola mongongo il parle tout sa voix basse donc mboka donc bomoi vrai vie ezali na Nkamba mais soko ye awa basali te na basali te solo na solo makelele na makelele koswana na koswana il faut tokopier makambo ezali na Nkamba omoni mokili mobimba bazotiela biso motema malamu oyo bino bolobi l'éducation de base oyo biso tozali nango na Nkamba yango wana lokola mai ya tunungu il faut etambola na mboka na biso il faut ekenda na mokili mobimba okoyoka awa na Nkamba je ne sais pas mais makamamade soit bana en école ya la kate makamamade soit bana banane celui qui gagne na résultat a gagné oyo a gagné te donc makamamade soit bana makamu ya kofina awa na Nkamba ezali te ya mwana nde éducation de base mosusu ya mwana donc bizaleli malamu mais oyo asalaka yango anti-valeur c'est-à-dire c'est un faux kimbaniste atika yango soko alingi te adu sapato akei na ye po esika na ye awa ezali te ou bien soko yo ozeli ke babenga na yo na molimo vous allez vous retrouver dehors na barmagedon bakobwaka parce que ce jour là va venir otiki ndako otiki banani to okei na yo kasi baoyo bazali bana bakotikala po batonga mokili mwasika nkolo tosilisi wana na nkombo tata mwana tata molio mosantu. Merci batata pasteur bokende kofana na bino papa ndenge osengaki biso tosilisi onkombo tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa Mbenza. Merci maloba papa Toyoki yango. Maloba bamuta Toyoki. Yomoro moto foka nisaoza na mayele. Denge toyaka na mokili. Tolobi toza bapaya. Bongo tsuki toza bapaya. Tozonga kawapie. Na Lola. Lola izaleo. Awa togumilaka te na mokili yango balobi na ntumpa kende na likambo wana sala na yo mutu akotuna yo mutu akopekisa yo mutu akosala yo azali te me soki okufi kuna ezalaka pasi yango balobaka mokili ekosamba eske solo mokili ekosamba bie biso bato biso bato nde tosambaka soki batindi yo
na voie normale sala na yo wana batindi yo mais soki batindi yo te yo moko na position na yo olobi nkamba eza na eloko te nkambo etikala na eloko te sika yo ozali kuna nkamba nde yango wana eza bongo yebakaki okosamba na kilo oyo eza komema na milimo ya bato eza kolanda yo yo kosamba na bango oza na bapasi na ntango wana mpo na lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangismo oye! Bajeni oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela muzola kwa se mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela